Bokoto, 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 Bokoto. Le peuple de Dieu, l'air est très grave. L'air est plus que grave. Le peuple de Dieu. Na beleli na combat Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le créateur d'univers. Le créateur des cieux et la terre. Tata Nzambe ngai mwana na yo. Simple silma na yo. Memanga na victoire. Papa, bayini na yo. Bo ba cracher na yo. O ba fingi yo. Ba kufate. Mais ba mon la vérité. Nana besoin papa. Ba mon la vérité. Ba ebake. Mission ni yo tina inga na mokili. David azalaka mobeti kitar. Yo komisaka na trône ya Israël. Papa, nana besoin komisanga na trône na mboka wana. Bato ba mon la vérité. Bo tout. Ba nyokoli peuple na yo. Bo tout ba komisi kombono na mbongo. Ba komisi peuple lokola mpese lokola ndindi. Ba kufate mais ba mona ba vivre ba okankake papa ba yoka lokito ba oka tsunami mboka na biso ko kendete yango na pesi lokumu na Seigneur Jésus le roi du monde Yesu Masia yo tambola ni kolo amai ogangela ki mo pepe mokili respecta ki yo conduire ngai yoruba ki yona papa pour motamo na papa il faut mona yo ngai ngwana na moni yo déjà obimela ki nga na détention obimela ki nga na détention oyaki kolendi sangai yango na kuluba makamba pamba te mais na monaki Yesu oyo ya ekulusu après ye na ekomona Vulus Kimbangu papa Kimbangu ngai mwana na yo Kimbangu ya 1921 o asalaki prison na Ndolo asalaki prison na Ekafela asalaki prison na Boma baberge banoko baberge na kobenga bango kutu banoko te bato bakrasha na grand esprit Kimbangu c'est l'esprit Kimbangu azalaki lokola yo na ye kuna te bandeko botala barabe ndenge barespecta prophète na bango motindami na bango yango moni bamindele bakokaka bango te basala Bible na bango Coran bazana écriture na bango bana balangage na bango yango moni bakoka bango te lelo bino tu bokomi convier Dubaï, Chine, Arabie Saoudite, Turquie pona nini ba comprendre mindele Kimbanga bundeli biso boboy Kimbangu po aza noir po batia na korate bo cracher Kimbangu po batia na Torah ya ba Israël ba jufite bo cracher Kimbangu po batia na Bible ya ba Romete po bato basala Bible ona ba Romain soki ba Romain basala ka Bible te bolinga boye ba Moïse te bolinga boye ba David te mais bolinga boye ba Kimbangu bandeko nzela mosusu ezali te tosenga Vulus Kimbangu pardon abimiseli biso bandoki ba traître ba criminel ba bimi tala Simo Kiangani traître Simo Kiangani traître ndoki ateki mabele ya Vulus Kimbangu ateki mabele ya papa Diangenda ateki mabele ya papa Kisolokele ateki mabele ya papa Dianungana est-ce que tango papa Diangenda zalaka na bomoi tango papa Kisolokele zalaka na bomoi na papa Dianungana na mama Mwilo ese batekaka mboka wana metala lelo Simo Kiangani azolia na Kanambe Rwandais moto abomi 20 millions de morts azoya ba ambassadeur ba Rwandais bande konanga na mona na note David abomaki Goliath mais bango bandimi basala likopa na bango ba mela ba makila ya peuple wana yango na bisibino bandeko na remercier Vulus Kimbangu na pesi mbote pa ya Lora Sokoko tulani na bengai na pesi mbote et pa ya Edi Yeli fondation Edi Yeli merci beaucoup na pesi mbote pa ya leki na ngai Serge Fola papa la Jérémie na États-Unis mbote na mama Didi Asuta mabolonge inda na pesi mbote ingénieur Steve Manungweni ya Steve motasimi motel nzambe batela
Jideli Luyeye, na honorable Toussaint Luyeye, ote na Patouma ngene États-Unis na Dani Chandou na Ngwanzu, na ba membre nyonso ya plateforme à peuple mokonzi, na diaspora ine, ba dekolanga l'air grave, mabele na biso kokende te, mabele kokende te, tokoboma na likolo ya mabele, bakoko na biso batekelaki biso héritage ya mabele, mabele on a jamais, toni matoko mabe esclave, ya ba Rwandais, toko mabe esclave, ya ba Ugandais, mboka eza na maboko ya bapaya. Kanamba zali Rwandais tuti, Aridi Polite Kanambe, Autofil Mbemba, na Evariste Bochambi batangisa et français. Vous croyez que le français nous a maïle? Au copier langue ya ba français. Langue nous na France. Basali ba millions d'autoroutes. Bakenaka na fusée na NASA. Basalaka ba pakebo. Basalaka ba char de combat. Basalaka ba avion de charge. Bino. Intellectuel Sobobi Bengaka 25 ans yango ba responsable à 20 millions de morts. Le peuple de Dieu, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Balingi ba mema biso la distraction, ba pasteur, ba pasteur, ba magicien, ba to mitakala. Bande kolangai liboso mitakala ezalake pa bata mokili lelo mitakala bolumbu e comme pa bato bazotanga kombo ya Yesu Bible peleli bango na moto. Jésus ayebi bango te, Jésus ayebi bango te, soka yebaka bango ngana ye pona ko juger te, na le kaka pona ko juger te, moto ko juger bino Dieu tout puissant na ba makila ba innocent. Nga na yaka nde ko dénoncer bande ko nanga na yaka pona ko juger te, na yaka pona ko juger te, nga na ko juger moto nga na zanani justice a solo et pas ya mona Yesu Masia na tata na Nzambe na bamvuruzi kimbangu, na yaka nde ko interpeller peuple ya Nzambe basonga na ligne ya vérité ya mona na bango Boketu Wayambo, général de Gaulle, les libérateurs, les grands prophètes de la nation, Mbokezala Maboka ba étranger. Peuple bolong la distraction. Peuple bolong la distraction. L'air est grave. L'air est plus que grave. L'air a sonné, il est temps les peuples. Bana Kisasa place Bozali, Bana Bandundu, Bande Konanga Bandundu, Bobi Mana tribaliste. Bande konanga Équateur ambandaka bobi mana tribaliste, bande konanga ba Zaïre ba Congo bobi ya ba Zaïre bobi mana tribaliste, ya Katanga na Shaba, ya Sud Kivu Nord Kivu, ya Kisangani, ya Kindu Maniema, to sangana to sala bloc to bengana système on ngonga ekoki le 4 janvier 1959 internet ezalakate, YouTube ezalakate, Google ezalakate, ba portable ezalakate, réseaux sociaux ezalakate, mais bande konabiso ba bimali banda na match ya vita na mikado ba bengana ba belge. Comment toko tika la Kagame akoma tout puissant azoboma azopie azotiela bino ba kondi ya lokuta ya mensonge. Bande konangai mboka ekenda babotola mboka, babotola biso mboka, république n'existe pas, mes frères et sœurs. Paso bozomo na lelo ezali intellectuel wana bato balobaka français babinga na ebi français te bangonde muto babi ba ebi français batanga ba université tala place ba memi mboka na biso, tala place ba memi bino bokomo de fama pa na tongo. Bozangi babomi résideso, babomi barrage ya Inga, babomi site ya Zongo, babomi barrage ya Mobaïmbonge. Réveillez-vous bana République ya Kinshasa. Masangeza na tina te. Biyango moni ba kotisele bino ba whisky ya ba chinois, ba kotisele bino ba bomé na ba tunisien, ba ye ba bomi éducation pendant 25 ans, ba futaka ba infirmier te. Bafutaka ba docteur te, bafutaka ba policier te, bafutaka ba seigneur te, siko ba lobi non, baya ba koboma jeunesse etikali libanda, yango moni ba créaki
merci na diaspora ini toza ini to Félix Tshilolo osuki Tshilolo osuka yo kalisa su Kagame atie wana okwa koboma bitumbo o kutu wa petit magicien lelo komo mela makila yo Félix lelo koti la franc-maçonnerie okomo kata yo Félix yo wana nyongolanga ba whisky oya ba feti nango mela ba whisky osuki bande ko balingeli biso babule o ba wenge basangane nanandi Jibira o le 30 juin tokobeta na stade Kamanola mbule ko banda le 28 le 29 na le 30 bokomona mbulo bomona te le 30 juin Papa Kimbangu, Mama Kipavita, Mama Nosanjo, Florbe Tchebeya, Bakoko Nangai, n'a déclaré le 30 juin, Mboule Kobanda, 7h30, 18h, Mbouloya, qui ça c'est Kozinda, mon pepe koya ya makas, ton attend à distraction te. Werera, Jibira, Wazekroara, Charamara, Bosuki, Toboya musique na poto, Toboyi distraction. Bano bolbaki ya MPR, bangwana bakomo kumisa Fati so ibeto so nini. Bano ya MPR, obabi lewi, jie boko beta te. Musique na poto ekobeta kate. Tola bituba na musique te po, musique na bine leki mabele na bisote. Mais tozo dénoncer bino, eta ki ba leader d'opinion, wera bozu ba mbongo na bino bozo continuer. Comment on appelle wanoka papier hygiénique qui coûte la valeur. Papier otokota la toilette, il fait eza la valeur. Yango diaspora toza la bloc, baza ko préparer na mois de juillet, ba yawa, boya toko boma bino. Werera, Jibira, Wazekwa, boya. Na kofira awa en Europe musique na binoti na 2090 bande konanga merci beaucoup na le cas qui a pour na dénoncer na pesi mbote na ingénieur Steve Manungweni o azalaki na machine merci beaucoup Zambia batela yo ingénieur Steve Manungweni.